la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Ouvrez la paix, ouvrez. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso bokoka bayindo en direct ya Congo Alenga TV. Nzambe apambola bino, nzambe na biso ya bankulu, nzambe afumuki mbangu, nzambe azala kati na biso na masolo tokosolola mokolo ya lelo. Bandeko ya bino ndeko Congo Alenga mwana afumuki mbangu. Lelo tokolobela likambo etali na bandi genome bazali komona ezali genome te kasi ezali bongo mfumu kimbangu. Mfumu kimbangu oyo biso toyebi oyo ayaki na mabele na biso atanke nzambe oyo azalaki kati na ye yango biso tobengaka ye nzambe pamba te nzambe asalaka kaka epai ya bato. Mutu moko te na mokili akoki kolobaka ye ayaki na mokili sans nzambe. Donc nzambe amanifestaka nde kati na bato oyo atindaka na mokili. Yango bandeko tokolobela lelo mfumu kimbangu. Kasi ya solo bandeko yambo ete tobanda pena tokota na mozindo ya mfumu kimbangu. Ezali lisolo moko tokotiela bino mwa extrait ya video ya ndeko moko africain. Asali video oyo baafricain bele bazali kolanda yango. Kasi bakongole mingi bazali kotia yango penza ide te to bazali kobeta yango kara bazali komona yango neti makambo zanga tina. Bandeko tolanda nanu video ya ndeko oyo bongo sima tokotia commentaire po tokende na mozindo ya likambo oyo tokosolola mokolo ya lelo na émission na bino bokoka bayindo. Bandeko tolanda ndenge ndeko oyo azali koloba pona likambo etali biso bayindo pe et surtout nous les Africains. Tolanda vidéo. Le problème là, c'est que nos frères là, ils ne se sont même posé la question de comment est-ce que ce livre là est venu chez nous. Dis-le. Voilà, moi je vais dire ça aujourd'hui. C'est-à-dire, moi c'est-à-dire que nous là, on était chez nous en Afrique là-bas. Et il y a un gars qui a quitté chez lui. Un blanc, il quitte chez lui là-bas, il traverse tout l'océan là, et puis il arrive chez moi dans ma plantation. Et puis il me dit, Abbé Guillaume, je t'apporte une nouvelle. J'ai dit, c'est quoi la nouvelle? D'abord, mon frère, assieds-toi, est-ce que tu veux boire de l'eau? Il s'assoit, je lui donne de l'eau, il boit. Et il m'annonce une nouvelle. Il me dit, non, je suis venu t'apporter une nouvelle. C'est qu'il y a un gars qui est chez moi là-bas. Bon, il vient de mourir pour toi. Donc moi, je suis dans mon champ là. Moi, je ne le connais ni d'Adam et Ève, ce monsieur-là. Je ne le connais pas. Il me dit que il a un de ses frères qui est mort pour moi. Mais moi, je me pose la question. Donc, je regarde dans mon champ. Parce que là, je vous explique terre à terre pour que mes frères là comprennent. Je regarde dans mon champ pour voir s'il n'y a pas un de mes manœuvres là qui a tué son frère. Je dis, mais je ne vois pas de cadavre. Puisque je ne vois pas un de mes frères qui a tué ton frère. Il dit non, c'est pas un de tes frères qui a tué mon frère, mais je dis que dans mon pays là-bas, là, oui, il y a un de mes frères là-bas qui est blanc, mais qui est mort pour tes frères ici. Vous voyez? Vous voyez? C'est comme ça qu'on doit expliquer les choses terre à terre pour que les gens comprennent leur stupidité. C'est-à-dire que lui, il a quitté chez lui là-bas, il dit il y a un de ses frères là-bas qui est mort pour moi. Moi, je regarde dans mon champ. Si voici, on n'a pas tué un de ses frères ici. Mais à ma grande surprise, je vois qu'il n'y a aucun mort dans mon champ. Donc je lui dis, mais mon frère, il n'y a pas de mort parmi nous. Donc dis-moi s'il y a un de mes manœuvres qui a tué un de tes frères, on demandait pardon. Il me dit non, c'est le fils de Dieu qu'on a tué là-bas. Il dit, mais qui a tué? Il dit non, c'est nous-mêmes qui l'avons tué. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, c'est nous-mêmes les Juifs là, qui avons tué notre frère là-bas. Pour toi qui es en Afrique ici. Mais j'ai dit, mais
j'ai dit à mon frère, mais je veux qu'on se mette dans l'instant, dans le corps de notre ancêtre qui reçoit ce message-là, à l'instant T. Vous allez voir comment c'est bizarre. Donc, mon ancêtre lui dit, mais tu dis que ton frère a été tué par son frère là-bas, mais il est mort pour moi. Mais pour quelle cause? Parce que vous avez voulu prendre mon champ? Non. Vous avez voulu faire quoi? Non, c'est pour que toi qui es dans le champ là, tu sois sauvé pour aller au paradis. Après ta mort. Mais moi, j'ai commencé à rire. Il dit, mais tu délires. Je ne te connais même pas. On n'a pas le même ADN. Toi, tu es blanc, moi, je suis noir. Tu es quitté chez toi là-bas, tu dis ton frère est mort pour moi. Par rapport à quoi? Moi, j'ai fait quoi de mal pour qu'il puisse mourir pour moi? Il dit non, parce qu'il y a un certain péché. Vous voyez comment c'est ambigu déjà. Vous voyez? C'est que vous réalisez comment c'est ambigu. Donc, et il me dit à moi de me croire. Il me donne ce livre-là, que l'acteur majeur qui est dedans là, c'est lui qui est mort pour moi. J'ai dit, mais moi, je comprends ce que tu dis, hein, mais moi ici en Afrique là, moi, je crois en Ofo. Le créateur chez moi là, il s'appelle Ofo. Quand tu vas au Congo là, c'est Zambé là-bas. Quand tu vas chez les Dogons là, eux ils l'appellent Ama. Donc, je ne sais pas pour toi là, ça sort d'où? Et puis, chez nous là, il n'a pas de fils. Le gars dont tu parles là, chez nous là, dans ma tradition là, ancestrale là, il n'a pas de fils. Donc, de qui tu me parles? Tu dis qu'il est venu, ils l'ont tué. Et puis, c'est vous-même qui l'avez tué. Et toi, tu quittes chez toi là-bas. Je sais pas, tu es venu comment même? Tu es venu en avion, mais quoi? Tu es venu comment? Il dit non, il a pris pirogue jusqu'à l'arrivée chez moi. Ah bon, d'accord, mais c'est gentil déjà, mais sinon, ça ne me concerne pas. Et quand je lui ai dit que ça ne me concernait pas là, c'est là il m'a montré son frère, il m'a giflé. Il a enlevé les fusils. Oh, il était caché dans la brousse avec ses frères. Ils nous ont massacrés. Donc, à un moment donné, on a fini par accepter parce que c'était par la violence. C'est des génocidaires. Voilà un peu l'histoire. Pourquoi? Comment c'est arrivé chez nous? S'il n'y avait pas eu la violence, s'il n'y avait pas eu l'esclavage, jamais on allait voir un seul noir qui allait être musulman ou chrétien. Dis-le. S'il n'y avait pas eu l'esclavage, cette violence que je viens de numérer là, s'il n'y avait pas eu ça, jamais de la vie, on aurait eu un seul noir d'Afrique qui allait cracher sur sa tradition ou me dire que ses ancêtres étaient des sorciers. C'est parce que dans ce livre-là, ce livre que j'ai en main là, elle compte la tradition. Mais quand tu lis ce livre-là, tout ce qui est dedans là est en contradiction directe avec la tradition et la spiritualité. Matom domingi ya solo bande kona bandi tolandi ndeko na biso oyo auti koloba extrait ya vidéo oyo yango benza bande ko yango tolobaki to ko beta pe sete pona likambo oyo bande kona ngai biso lelo tozali ko bundana biso ba africain biso ba yindo ya solo pasi na biso ndeko alobi ya solo ba ya vandi na ye na kati Afrika azali kosala aza ko cultiver kosala bilanga na ye ata na kaka groupe ya bato moko ya mindele ba ye ba ye koloba na ye ke ndeko pesa biso mai eloko ya liboso basengaki mai apesi bango mai boyebi ke biso bakoko na biso bazalaki na bolingo apesi bango mai. Après mai bandeko bolandi bamindele balobi ke solo biso epai touti epai na biso kuna eza na mutu moko oyo akufi siko mpo na bino yango toye kolakisa bino yango toye koyebisa bino mutu yango akufi mpo na bino ndeko na tuni mutu wana akufi kuna pa na bino ya owi akufi mpo na biso na ndenge nini banani babomi ye bandeko bino moko bolandi histoire nzoka nde bango moko bayuda bato babomi ndeko na bango na likambo na bango kuna po biso toza mpe na makambo na biso oyo nzambe apesi biso mpe mabele na biso oyo etondi nkita etondi bomengo oyo etondi na biloko ebele baye kokuta biso mpe toza kocultive na biso bilanga na biso toza kolona biloko na biso mpona kolia me bango kuna epai bauti babomi ndeko na bango bango moko so bazwi kaka ndeko na bango oyo babomi
bamemili biso yango kuna epai na biso na Afrique na epoka kala mpo balobaki ya solo ndeko na biso oyo tobomi kuna. Donc tobomi ye mpo na bino bandeko bomona yango wapi. Lelo tosasu bana mike te ezala bapaster oyo baza koteya na kati eglise bandeko lelo makambo me baluka elobi président ya Russie Poutine baeuropéen bakosi biso mingi na mokili. C'est le temps de vérité. Ndenge Fumoki Mbanga alobaki bakangaka muyibi na eloko oyo ye moko ayibi. Bandeko eloko ndeko autoloba na video na bandi bolandi. Donc bango moko babomi ndeko na bango. Biso te bato tobomi ye, me bango moko babomi ndeko na bango. Bazusu le memi ndeko o bango babomi bamemili biso ndeko yango bango babomi po balobake mutu wana tobomi akufi mpo na bino. Bandeko bomona ngo wapi? Congolais alingi balakse na verset eza susu te. Mundele atrika amanipula makambo nyonso tu européen. Alingi toujours a dominer race nyonso tu na mokili. Eloko mundele alingi. Yango bandeko na ngai bolandi bino moko bomoni makambo ezali koleka leo na mokili parce que le blanc ils ont fait tout pour dominer toute race au monde. Toute race nyonso. Onga indien akodomine yo, onga arabe akodomine yo, onga noir, jaune, auto, chinois, il faut dominer. Yango bandeko na ngai biso batu mwindu tant que toko continue kaka boye bandeko zali pasi pe mawa mingi pona biso batu mwindu. Toyeba lolenge nini toko bima na mutambu ya mundele. Donc mindele ba provoka ndenge ba provoka ba génocide na bango moko bazalete ba pompier ba benga bango so banana na français je connais pas na bossa même je me rappelle plus na kombo na mongo. Donc bango moko ba che moto après baza ko fula mon peuple. Donc ba bomi mutu na bango moko ba bomaki mutu na bango. Mutu ngo pe bandeko biso na kati ya kuna na Congo net na Royaume na biso to bien na tango kala l'Afrique bandeko toyebi na biso kutu te tozolona na biso to sambelaka na biso pe ndenge tata na lobi biso awa tozaka na biso na nzambe na biso ye mtu apesa biso mabele apesa biso richesse oyo to sambelaka nzambe na biso asalisaka biso apesaka biso pe nyonso. Bandeko kimuyibi ezalaka te okolala na yo tiki ndako na yo ya kofongwama porte ya kofongwama. Bandeko okozwa biloko na yo basaki ya fufu to biloko ya kolia meme obomi nyama soko tiki nyama libanda okoya kokuta ye. Prison ezalaka nango te. O prison bakanga bato po ayibi to abomi mutu ezalaka te. Bandeko botala donc biso toko vivre na paradis. To vivre na paradis. Na paradis prison ezalaka te. Prison ezalaka te na paradis. Babomaka pe bato te. Donc biso tozalaka na biso bien. Mindele bango bato bayaki ko sala mabe pai na biso parce que tango kaka ndenge ndeko wa lobi tango ka to boya kele so to lobi te mutu wana kufeli biso te po bino moko bato bobomi bandeko bitumba ebandi. Bitumba ebandi. Mindele bazu minduki nzoko bazaki ebele baboma na sa bazamba na bamai bakomi koya bitumba wana ti lelo bandeko yango wana esalaki biso tokoma lokola tozaki domine na bitumba tokokaki te bandeko esika ke tokomaki domine tokomaki ba esclave na bango. Alors peuple nyonso soko comme esclave bandeko sili botala lelo 5 siècles napesaka bapasser faute te parce que aliénation ese kota bango bakoka koloba te bakoka mpe kobima na mutambu oyo te ya christianisme. Mais
christianisme kaka te na islam. Bandeko ebomi biso esalaka biso tradition na biso ekufa toyeba ko s'en sortir lisusu te biso bato mwindu biyamba yamba do toyamba bale moko oyo kaka penza ke bomba na atomique donc ya retardé yango bandeko masolo tobemeli bino lelo ya mibale bandeko foto boza komona ezali Fumuki Mbangu ye nde moto amoneli biso pasi ye nde moto anyokwami mpo na biso bakongolais oyo bakoko na biso bamoni na misu ke baza koboma ye konyokola ye mutu mosusu oyo babomaka bango moko kuna epai tobeti lisolo toyebi kutu te babomaka epai mosusu totikeli komona ye te ye nde oyo biso toza kotutula tolo mais ata eloko moko te 5 siècle balakisa biso na bible esika balambaka mabende ezali te balakisa biso na bible esika bakomi chapitre moko bakoma teknologie ya lelo ezali te balakisa biso na bible esika bakomi bainvention mpona kosala biloko koinvente balaptop baavion bandeko eza te kaka baminere na biso yango kaka bango bayaka koloba ono kuna nde esika bamiele eyali yango wana entretemps bamiele c'est le paradis c'est le Congo Congo nde esika nzambe apesi bomengo nyonso ya mokili tous les richesses nyonso to nzambe atie na mokili kosala biloko nyonso na mokili ça retrouve na pays na biso ezali na mabele na biso ya bakoko na biso Congo nyonso oyo bakoluka na mokili ata na 2000 ata na 3000 ans bandeko bako kozonga na Congo de ce paradis donc mundele aza na système oyo européen asala occidentaux en général donc baaméricain na baeuropéen tobenga bango occidentaux Babylone donc bango basala système wana mpona nini pour dominer yango moni barusse na bachinois balingi susu te babi domination ekoki 5 siècle bandeko ebele mais biso bato mwindu tozokokaka kobima te à cause ya baprésident na biso na bapaster parce que bapaster bazosala œuvre bazocontinue toujours kosala œuvre ya colonisateur na dominateur bazokontinue toujours kosala œuvre wana en Afrique yango bandeko tala moto amonelaki biso pasi Fumuki Mbangu 30 ans na boloko asalaki nini botala bino moko bandeko tokolakisa bino libulu oyo parce que Fumuki Mbangu azali kaka ya bakongo te Fumuki Mbangu azali kaka ya bakongo te ndenge moko Mahomet soko okeye lelo islam ekomi partout eza planté baza kosambela Mahomet mais Mahomet aza kaka mpona bapalestinais te Mahomet aza kaka mpona baarabie saoudite te mais lelo Mahomet aza partout lelo Jésus azali partout oyo bamindele baye na yango mais soki otali lelo Afrique mobimba tous les pays chrétiens bazosambela Jésus baeuropéen bango moko ozwi mwa Australie mpe Asie à part bapays mosusu baza babouddhiste Bouddha pa yaka lelo Bouddha epanzani Chine Japon Inde partout Corée toki Fumuki Mbangu aza kaka mpona bakongo te o biso besi ngombe Fumuki Mbangu iso afu baloba kaka ya bakongo non o ngai Kimbangi se bandeko Fumuki Mbangu ye moko azali kaka moko oyo azali ayelaki biso biso nde bana Congo il faut tobeta tolo na moto amonaki pasi mpona biso tolanda biso moko bandeko bomona ke Fumuki Mbangu asala pe prison na lisala
ndenge tolobaka ke Fumuki Mbangu atambolaka tous les 4 coins ya République démocratique du Congo, azalaka na Bandundu, azalaka na Équateur, azalaka kuna na Kisangani, pe akendaka pe kuna sika kufelaki na Lubumbashi, o lelo Katanga. Tolanda bandeko bomona libulu oyo Fumuki Mbangu babombaka ye ya 7 mètres na kati ya sa libulu na 1922. Ye yo ndeko boza komona ye bakotisaka ye na se ya libulu aliaka te avandaka kaka na se ya libulu me azali kovivre mpona kolakisaka ya solo nzambe basakanaka na ye te, nzambe basakanaka na ye te bandeko. Tozwa makambo tete ya solo tolobela Fumuki Mbangu totiaka ye tomelanzaka ye. Non, biso bato mwindu na ntango tozali tokolobela Fumuki Mbangu sans mélange. Atindama na Yesu te, atindama na Yesu te. Nzambe na biso tata nzambe apungutule ndo tobengi a Congo mvidi mukulu nzakomba. Mungu baba weja yenda atindaka Fumuki Mbangu o alataki Fumuki Mbangu na nzoto. Po mutu asalaka ba miracle ya marke oyo aza mutu akosakana na ye te. Tolanda video bomona ndenge Fumuki Mbangu bamindele bazwaki ye bakotisi ye na kati ya libulu ya 7 mètres bakangi yango po akufa kuna na kati ya libulu wana. Kasi ya solo mokolo bafongola ye Fumuki Mbangu azali vivant, azali koseka bango. Bandeko nanga tolanda video. Oyo eza libulu batia papa Fumuki Mbangu na 1922. Libulu oyo eza na profondeur ya 7 mètres. Alors, bokonyoka témoignage pas bo bagardaka tozana na kati ya prison ya Lisala, prison ya 22. Prison centrale ya Lisala. Alors, oyo eza na kati ya libulu esika batia papa Fumuki Mbangu po abanda kosamba nde monene ya libulu oyo bozomona. Pasi o papa monaka po ete moto mwindo azo esika na ye. Botala combien des années papa asala awa po abima. Oyo eza libanda toza biso nyonso awa na kati ya prison ndenge bomoni totelemi tozomona mpenza libulu o papa akota. Oyo eza histoire ya mboka na biso ndenge tomonaka mpe bisika mosusu. Alors, c'est un site historique. Tous eu chance, bafongoli biso, tomoni. Yamana tous eu image. Poto la Sabino, boye ba monene pasi papa Fumuki Mbangu amonaka. Pona mboko yo, ekomi konyokoma. Banani ba monela ngo pasi. Tala kasho, esika papa vanga. Bomoni yango penza bien. Ti lelo, c'est que na katiawa ezim mabulu mabanga ekotaka. Yango na église Kimangiste bayako kosala de façon balongola mabanga sur ordre ya l'état. Papa Fumuki Mbangu yemoko nde moto apesa injonction baye basali. Alors bino pe baninga ya ratelki et puis moko kilimo bimba ndenge bokomona boye bapenza ki awa na Lisala papa Fumuki Mbangu anyoko makota pe na kati ya libulu bazobimisa ye akesamba libanda azongi. Alors pasi oyo bomitu na kezaki pona banani ayiba eloko nani asala likambo nini ya mabe ezaki pona biso bato mwindu. Matondo ya solo bandeko na bandi bomoni bino moko mutamonela biso pasi. Wana avaba ke na bandi bolandi ndenge bandeko balobi tango babimisi wana nde balukiti bakendene na boloko kuna na Lubumbashi. Bandeko kuna pe na Lubumbashi asala ba miracle ndenge na ndenge oyo apambola bamayi wana ti lelo zali toujours miraculier. Bandeko zali kosangola makamusa ya ndenge na ndenge. Biso moko bakongole batu toza koboma mapamboli na biso. Soki lelo toza kokutana baguerre bitumba bapolitisien koyiba miyibi farmaçonnerie koti na kati diabolique bajournaliste bakoti bazosala bachaîne ya batelevizio balingika bakisi kosala satan diable makambo ebele bandeko mboka nyonso tu
soki bo reconnaître motindami na bino te bokozwa mapamboli te ata botongi banzela ekobukana ata bosali babuilding ekobukana ekokufa yango bandeko bapays nyonso to oyo nzambe atindela bango motindami soki botali bokomona baza beni baza kopambola bango baza koreconnaître envoyé na bango soki oke na Japon oke na Chine bandeko bapamboli bango Inde yango na lelo ezali kokoma puissant parce que baza koreconnaître Bouddha izwara atake nzambe na bango bandeko biso nde na Afrique aucun pays ti lelo na Afrique tozo reconnaître banvoye na biso kaka baafricain oyo bazali ba-West africain baza kotia miso na bango na Congo balobi ka tant que Congo ekobonga soki Congo ebongi Afrique mobimba ebongi mais wapi mabongisami yango autorité na biso balingi ko reconnaître tata oyo te koko na biso oyo tala libulu tomoni nani passer nini akondima bakotisa ye na libulu wana na bafaux prophète oyo baza na Congo lelo libulu tomoni ya 7 mètres bakotisa ye kuna pendant 1 mois to 2 mois bandeko bapesaka biloko ya kolia te baya kofongola ye so tokomoni aza vivant soki akozala vivant tosakanaka na nzambe te bandeko ezali pasi mutu amoni pasi yango bandeko ngai aza kobetaka mbela na bakimbangise biso bakimbangise na milongolaka te je suis kimbangise mutu nyonso andimaka fumu kimbangu aza kimbangisi yo kimbangisi okoki koboya ye te ata aza mutu ya bokoko lokola azondima fumu kimbangu bakobenga ye na français kimbangisi tokoki koboya ye te ono mutu ya bundudu ya Congo baza bafoba te bandeko bato ya bundudu ya Congo baza kondima kimbangu tokondima bango mutu avuvamu aza kondima kimbangu papa nkusu tokondima ye parce que eza lokumu mpona kotombola oyo ya biso nzambe kati ya mabele ya Congo bakoko na biso atango kala babelaka kombo na ye akufi aye na bonzoto asali plus de 30 ans na boloko 30 ans batie na mabulu ya ndenge wana batie na batono ya sidi talaka mundele donc ndenge abomaka ndenge tata oyo toloba babomaka ndeko na bango mo babomi ndeko do baza sans pitié mutu ya bato asali eloko te aye koteya liloba nzambe epai ya bandeko na ye sikoyo bokoboma ye mpo na nini ye alingi na ye koteya oyo ya bino te ye azoteya bandeko na ye ndenge nzambe atindeli ye na mokili ya bandeko na ye aza koteya bango mindele baza contre ye parce que azoteya nzambe bango balinga teya kaka oyo bango babomaka bayaki na ye eloko nde bamindele babomela mfumu kimbangu yango wana bandeko na nga mfumu kimbangu moto amonela biso pasi Ionge mobumbi ya bituma ya molili
congolais faut tosambela Fumu Kimbangu. Eza ba Congo Fumu Kimbangu ya pona ba Congo te. Soko pa azalaki muluba tokosambela ye kaka. Soko pa azalaki muswahili tolonga tosambela ye kaka. Soko pa azalaki mongo to mungala bandeko lokola ye kala mabele ya Congo tokosambela ye. Royaume Congo esalami na ba Congo o bauti na famille royale ba panzani pona kosala ba tribu nyonso tu tozala ngo tolingana tokumisa Fumu Kimbangu ba passer na biso eza faute na bango te alenya so se kota bango baza koyeba susu te eloko nde bakosala bakomi kosala yango mpona profit ya mosolo mpona mbongo azala bien asoma mituka arenie na bana na ye avivre bien yango nde bango baza komona yango nde bandeko kosambela Fumu Kimbangu aloba yango kosambela ezali kokende eglize te lukuta mundele mutu aye kokosa bato bakokola biso basalaki eglize te Fumu Kimbangu ye moko na prison ezali azoloba yango ke bana na ngai soko olingi osambela sambelaka na esika nyonso ozali kosambela ezali kaka te okende ndako ya Nzambe archifaux bato bakendaka ndako ya Nzambe bandeko kaka soki abimi na kati eglize kaka abimi eglize abandi masumu onga na ke nkamba kaka na libanda ya sorti ya nkamba tobima kaka na nkamba kaka wana bandeko masumu ebandi donc eza te ke no mpo nga nakendaka na nkamba nga nde naza danze nga nde nakendaki na mozole bandeko eza lukuta biso tokolanda idéologie ya Fumu Kimbangu papa Diangenda ateyaka biso maloba ya Fumu Kimbangu ateyaka na deux verso yango biso tokozwa verso ya malamu Fumu Kimbangu mutu amonela biso mpasi tokomelange ete ko Yesu atindaka Kimbangu non Kimbangu batinda ye na Yesu te il faut dire la vérité Fumu Kimbangu ayaka na mabele ya Congo po tata Nzambe ya bakoko na biso Nzambe apungutu lendo mutu atinda ye alataki ye yango ayaki po alongola biso na pasi yango ateyaki asalisaki bato maladi abikisaki mpona kolakisa mindeleki ya solo boza lukuta bongo mobali wana gwangoma ayaki alobi Simoni Mbangu yo sango na ye tamboli kwa yezo ndenge nini ngai namoni mpasi na miso na ngai oyo soki ozali moto na Nzambe ya solo obikisa ngai te bon ye aseki alobi solo oza koloba likambo ya solo abwaki soi na ye na maboko na ye moko ntango ate na maboko na miso na tata wana ekupaka miso na ye ezongi lokola ndenge tata na ye abotaki ye bongo ntango yango wana ntango etali na pere to ye na mosala mpona kokengela bato na fizo nambo bon mondele mosesere mpe dicteur atali moto wana gwangoma miso na ye nyonso efungulani alobi koma abengisi ye na miso na basoda nyonso na bato ya ndoro batremi alobi yo miso na ye kufa ndenge nini miso na ye komi bo wana César Zabo alobi koma abi ndenge nini mpenza moto oyo miso na ye esali boya solo mondele atika kotuna te biso tolala wa mbula na mbula tomonaka moto oyo miso na ye kufa ndenge nini miso na ye komi bo ye alobi mondele nayebi kobomba ye te mosetelfe mosekasombo bino bamindele ozali kokangani moto pamba bino oyebi makambo na nzala tala moto oyo Simoni Mbangu atenge kaka so epamba ate na miso na ngai mbula mine yao na pizo miso na ngai ekomi lokola tata na ngai abotaki ngai bongo bino kotuna nini na kati na bino mindele oyebi kosala likambo ndenge ye te moto abikisi ngai ezali ye epe bamindele bakamwaki tru babengi tata wana gwangoma moto abetaki ye pimbo wana azali César Zabo azali moto na Belleville babeti pimbo mwambe balobi ndenge nini yo okendeki kosola na Simon abikisi yo mpo na nini bon boye na batalisema na bino boye na badomination mpona kodomine race noire bavérité se bimi tokobomba so bavérité te biso mpe toye na bavérité parce que Fumu Kimbangu alobiki ya solo na bonzoto nzoto ekufaka nango bandeko nzoto eza eloko te kasi molimo biso nyonso tu tozala nzoto na biso bato ekotikala lelo tobela Fumu Kimbangu na molimo
Mais na nzoto aza susu te. Bato bazosambela Yesu, bomonaka Yesu. Bomonaka ye wapi? Aza na couleur nini? Bato osambelaka Mahomet, Bouddha. Donc biso pe tosambelaka Mfumuki Mbangu, tomona te susu te. Kasi na molimo. Biso pe bato toza ba milimo. Mutu la mutu soki tango ne koki molimo ezongi na mokili molimo ezali bongo. Mutu akobanga moninga azate toza na mokili. Na soda koboma yo yeba kokufa. Président soki abomi yo akokufa. Politicien soki abomi mutu yo po kokufa. Journaliste oteli mutu poison yo po kokufa. O mundimi oloki mutu oto na famille olokaka bato yo po kokufa. Donc toza ba esprit na kati ya mokili. Merci mingi ya solo bandeko. Masolo to memelaki bino lelo na bokoko ba yindo. Tozongisi masolo bokoko ba yindo. Mobateli ya bomo inango jali wapi. Ionde mobundi ya bitumba ya molili. Ekimelo nanga ejali eba inayo. Tabalisa na jali mwana. Mobateli ya bomo inango jali wapi. Ionde mobundi ya bitumba ya molili. Ekimelo nanga ejali eba inayo. Tabalisa na jali mwana. Kasinga ina ebiki mbangu jali na bongo iyo kufisa soni na bangu nyananga. Kasinga ina ebiki mbangu jali na bongo iyo kufisa soni na bangu nyananga. Kasinga ina ebiki mbangu jali na bongo iyo kufisa soni na bangu nyananga. Kasinga ina ebiki mbangu jali na bongo iyo kufisa soni na bangu nyananga. Batu nyonso tu baza kolobela bokoko ezali esprit ya bakoko na biso etombwami pote ya solo bandeko pouvoir oyo ya biso bayindo il faut ezonga. Merci mingi na Zoro Bilel, merci pena nzamba pambola yo papa na biso Zoro Bilel oyo lelo vraiment en tout cas aza kosala fierté
monene awa na diaspora mpona likambo tali bayindo bakombata bachange idéologie. C'est ça biso eloko tolingaka yango oyo. C'est ça le combat spirituel yango nde sikoyo biso toye nango. Il faut tolobelaka fumuki mbangu tokomélange ete moto amonela biso pasi ye, moto amonela biso pasi ye wana fumuki mbangu. Donc bandeko na ngai tokomi na biso na suka masolo tomemelaki bino mokolo ya lelo yango wana bandeko nzambe apambola bino vraiment fumuki mbangu bandeko ye totie photo na ye ndenge azalaka jeune biso mpe toyaka boye kaka lelo so na biso photo na ngai ntango nazalaki na 18 ans bandeko kokamwa omonake no oh mais batre kaka ya wi batre ya kongo alenga mais ya solo awa kongo alenga nzoto mike toyaki ndenge wana bandeko nzoto mike mpenza nzoto mike mais ya solo lelo mwa matama esali mwa matama parce que Afrique moi makasi alimentation mpe bandeko ejouera mpe rôle fumuki mbangu mpe ndenge moko azalaka na nzoto mike wana ere wana azalaki age wana ozomona na ndimi kutu teke donc azala na plus de 30 ans mais ntango avandi na boloko pendant 30 ans nde aye kofungwama aye kokoma monene oyo lelo foto oyo biso nyonso tu tozalaka nango na bandi bato ebele bayebi yango oyo asimbi kombo bafoto ezali ebele foto oyo na bandi oyo ya monene oyo yango nde ntango akomi na 5 ntango akoli asali 30 ans na boloko na 1951 nzoto fumuki mbangu akufi nango yango oyo. Donc botala ndenge azalaki Dimitri ya moke mais aye kokoma na nzoto oyo ndenge akomi nango ti akufi atiki biso na bonzoto akei na mokili ya molimo. Tanke biso na Congo tokondima fumuki mbangu te bandeko na nga bakongole toyebaka yango tozali toujours na problème. Tanke église kimbangise bakotia fumuki mbangu te aza le devant que Jésus tozala toujours na problème. Jésus toza koloba oya mindele parce que mindele balingi toujours ko dominer biso. Alors domination wana il faut biso bato mwindu to sala sacrifice o tolobaka toloba. Te asolo fumuki mbangu atinda mangana na Yesu te. Nzamba pambola bino. Merci mingi na bandeko nyonso to partager vidéo oyo. Tozaki en direct ya Congo Alenga TV. Abonnez-vous toujours. Émission Bokoka Bayindo, tozongisi yango tokoyamba batu nyonso tu bakolobela likambo fumuki mbangu na bosolo. Pas question kofinga te kasi koloba. Kobimisa vérité ya makambo teli fumuki mbangu. Awa na Congo Alenga TV, Congo Alenga TV bandeko la ngai makambo kofinga ezalaka te. Nzamba pambola bino. Ezaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumuki mbangu tokutani bongo mbala nsima nde tokosola susu masolo ya kitoko matondo mingi ingeta. Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix,